Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso tu bandeko. Tolinga te ezalaka penza nzela ya mutu nyonso. Eloko il faut toyebaka bandeko eza que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Donc toza neti mipaya na se ya moi. Soki tan na yo ekoki to ngonga na yo ekoki, en tout cas moyen oboya ezalaka te. Olinga te okende na yo. Na tour oyo ezalaki tour ya Mira Essa. Mira Essa bino motuko bolandaki ba émission na biso to salaki. Mira Essa atikaki biso il y a de cela presque 3 semaines depuis akufaki. Atikaki biso akufaki na Angola. Sikoyo kandenge ezalaka soki mutu akufi, en tout cas surtout pour na ba comédien na biso vu que bazalaka na bango pe public. Donc famille artistique nde ezwaka charge penza ya makambo nyonso tu ezalaka bongo. Yango famille artistique comme bato ebele baza na bango na kin, yango balobaki ke non bakokunda ye na Angola te, makambo nyonso esali makaka na kin. Yango bomonaki bazwaki penza ebembe na ye bamemi yango tikin. Siko na minute oyo ezande veillée mortuaire ya ndeko na biso Mira Essa, comédienne na biso. Eza kaka pona ko se rappeler surtout na musala oyo abando sala, bolamu na ye nyonso oyo abando ko sala tangu azalaki na ye en vie. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toza vraiment na makambo oyo ezo salima na veillée mortuaire ya ndeko na biso, comédienne na biso, mama na biso, yaya na biso, Mira Essa. Yango donc bomona ba comédien lelo nyonso baza awa bandeko. Ba comédien baza bazo kotaka déjà na système moko kaka ya bien makasi. Bandeko kandenge tozo landa bongo, en tout cas na kolinga nanu na sensibiliser batu mosusu. Si c'est la toute première fois ya kokota na émission na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne moko ya batoli ya makasi, chaîne moko ya ba conseil, chaîne moko ya ba analyse pe ya kitoko. En tout cas, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez bandeko et kosala biso o penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Wana penza bandeko kandenge bozo landa wana déjà sale batu bazo kota bien que ba remer ezanango ebele ke non ba comédien mosusu bakozala te o ekendaki ekitaki yango bomona déjà batu bakota wana kutu mtu alati veste na ya noir na mwa polo ya soki body polo ya rose eza mama via tomoni pe présence ya mama Marie-Hélène, tozo mona pe présence ya Renate o papa Masumu. En tout cas zo pesa ba ordre talaka musala bango nde ba président. Donc makambo nyonso ezo kende nango bien makasi. En tout cas bravo surtout na ba comédien na biso, bravo surtout na monde nyonso artistique pona musala kitoko o bosali esalaka bien makasi komona biloko ya bongo. Sale moko ya munene ya koloba keno batu o nyonso bazala vraiment na posa ya koparticiper. En tout cas bakoya pe ba participer na ndenge ya bien.
bato bakovanda bato bakozala à l'aise makasi parce que saloyo eza sale moko ya monene makasi et puis eza sale pe ya kitoko tolobaka vraiment kitoko makasi wana eza ka photo na ye bandeko tala kaka beauté beauté naturelle na côté oyo eza nde Renate nde azoloba bomona déjà elongi ezoloba makamyo surtout aza na souci ya makasi souci vraiment ya makasi pas possible yango ye pe ayaki ko participer bandeko azoloba pe na ndenge kaka ya bien koloba surtout ba souvenir ya malamu oyo Miraesa atikela bango donc eza mwa bongo en tout cas bandeko boyende ezalaka yango no senga na bato mosusu place oza soki osalaka na musala en tout cas sala musala na yo na motema nyonso parce que eza na bato mosusu bazalaka ole asala musala penza na motema nyonso motema ezaka likolo yazoelelaka mbongo azotalaka mbongo tala lelo Miraesa ndenge nini musala na ye futi tala honneur oyo baye ko honorer ye o ezaka mama via bandeko azolela pasi esalaka pasi makasi talaka oyebike moto oyo tobandaki ko jouer na ye bien tozalaki soki tokoti na scène to jouer kitoko mais lelo yo ko comprendre que non moto akei akozonga kalisusu te bandeko esalaka pasi pas possible na motema esalaka pasi makasi yango ezolelisa mama via zolela mama via zolela tala kote mosusu eza na bato mosusu kala ba video oyo balataki ba uniforme bato mosusu toyebi te soki eza famille to eza banani ya balataki na bango uniforme mais ba mosusu balataki ka noir ka ndenge ezalaka ba mosusu balataki na bango normal mais koki kozala famille parce que la plupart ya baka batu o balataka ba uniforme ezalaka famille ya eza famille nde evandi kuna bango nde balati ba uniforme bango nde pe bavandi liboso tala kaka donc pasi ya kobungisa surtout yaya leki mama tante nièce donc esalaka mwa pasi bandeko esalaka mwa pasi et puis eloko ya kitoko na communauté na biso ezalaka ke tozalaka na bolingo tala niveau bato bazokota kaka bato bazoya quel que soit air oyo eza mais bato otala ngo te balobi kaka non tokende foka tokende wana mama Marie-Jeanne avandi mwa pembeni kuna ba comédien pe mosusu bazoyaka bazokotaka malembe na système kaka ya bien na système kaka kitoko bandeko donc ba makamnyonso ezokende nango bien makasi penza kuna na se kuna eza mama loso pe aza présence ya mama loso pe eza bandeko en tout cas eza pasi liwa eza pasi pati to sala nde nini eza chemin ya mutu nyonso to eza chemin ya biso nyonso to linga te eza chemin na biso nyonso yango bandeko tango oza na se ya moi tango oza na souffle de vie tango ozo vivre sala bolamu préparer nzela na yo eza na bato mosusu bakufa peut-être bakanisaka ke non si je le savais soki nazalaki en vie nalingaki peut-être na réparer na mutu tel nalingaki peut-être na sala boye sikoyo soki oza nanu en vie en tout cas babilo mosusu soki eza ya mabe tika yango soki eza mabiloko mosusu ya bien makasi continue na kosala yango bato mosusu lelo tomona ta na cadre ya kolia omona mutu tellement atie poto na mutu ye makambo na ye nyonso ekomi ka poto ifoka nakende poto fona voyager poto ekendaki poto emataki c'est vrai omona bato mosusu bambongo baofuta ye basalaire a préféré na ye aliaka maki du lundi du 1er au 30 aoliaka maki pourquoi parce que non nazobomba mbongo nazokende nanga poto bandeko et puis okomona
avant ta kutu kende poto mutu akufi akomi ko regretter soki na yebaki bongo nanga wana nalingaki ata na somba biloko abia naliaka bongo nanga wana nalingaki ata na somba soki bilamba nalataka tala niveau tala lelo. Alors ndeko nanga place nyonso ozolandanga soki nzambe asaleli yo ngulu lelo oza na envie ozopema oza na yo na pema makambo nyonso ozotambola bien, en tout cas réjouis-toi, mais se réjouir surtout dans le Seigneur. Wana nde ezalaka ya motuya ko se réjouir dans le Seigneur. Bato mosusu soki olobi boye ko se réjouir wana c'est fini makambo ebebi ko se réjouir wana ekomi ya makambo mosusu ekomi ya makambo mosusu omona bafuti ye salaire nyonso akotisi yango na masanga bimelamila akomi kokota baboîte de nuit parce que non Bible elobi réjouissez-vous. Non, on se réjouir dans le Seigneur. Oyebi ke no ba ofutanga fin du mois na obomba mwa muke na kolia bien na kolata pe bien. Donc ezalaka mwa bongo. Tozongelaka na salle na biso bandeko, salle na biso papa masumu ya yeyo. Donc azordonné ka makambo ka ndenge ezalaka bino moko bolandaki ye. Tango pe corps ekotaki na kine, en tout cas abandaki ka ko coordonner makambo nyonso tu. Ti lelo papa ya bato azolala te pona ye kaka il faut makambo nyonso etambola nango bien. Pona ye makambo nyonso il faut kaka ekendaka nango bien. Wana penza nde souci ya papa masumu. La lingi penza makambo nyonso tu ekende nango bien. Donc wana bien makasi. Bien penza makasi, donc makambo kutu na minute ozo kende nango bien. Bato pe bazokotaka malembe bato baokotaka ba mosusu pe bakokota na mwa retard ka ndenge ezalaka. Donc bomona bango mwa retard baokota, mais l'essentiel bakoti talaka ba mosusu bakendaka na bango misala. Ba mosusu bakendaka na bango misala, ba mosusu pe surtout basi ya mabala il faut bazela peut-être que mobala zala kité ba servir mobali. Allez, ba monani na bana, allez, nde bakesi koyo matanga. Ba mosusu zala bongo. Donc c'est un peu ça. Oh, Shem. Liwa penza, ça passe. Eza passe ko bungisa mutu penza ezalaka pasi bandeko. Ezala facilité. Ezalaka facile ata mukete organisation eza nango bien. Tala bakiti ya vide kutu eza mwa ebele sala ngo pe eza munene. Eza salle moko munene makasi bien penza bien organisé. Salle moko ya bien eza munene eza pe kitoko penza. Salle moko ya bien makasi bandeko boyende ezalaka tala kaka ba star na biso pour cette façon et aussi une façon ya honorer bango to honoraka bango tala kama mafinga o bazwaka. Soki baza en vie bazwaka mafinga pas possible. Mafinga nde mafinga shikoyo tango pe bakufi eza pe moment oyo communauté na biso il faut honorer bango na ndenge moko kaka ya bien. Na ndenge kaka ya bien mama vie azolela mwana bato Shem azolela ezosala ye pasi makasi biso nyonso ata biso toloba kotoyo eosala biso ka pasi. Bandeko botiela biso ba j'aime s'il vous plaît, botiela biso pe ba commentaire, botiela biso pe quand ndenge ezalaka ba partage bosali mwa partage bo partage kana bino ekosala pe bien ekosunga mingi makasi bandeko. Partage biso tolela na biso partage tolingaka tellement partage mingi ya bakiti ya vide eza nango kili eza nango ebele. Donc na liboso oyo eza place o bato communauté ya comité plutôt bato comité bakovanda neti ba papa masumu ba papa mosusu nani ba papa Mastasi bato o bazalaka na comité ba papa Elombe Sukari Faustin à qui nous saluons en passant bango nde bakovanda vanda liboso wana ozala mwa bongo. Donc bato o baza na comité nde bakovanda penza parce que papa masumu a travaillé kaye moko kate ba travaillaka na bango ebele tiko comité nyonso il faut bazala wana bavanda liboso batala ndenge nini
makambo pe ezokende makambo nyonso jusque là ezokende nango kaka bien makasi ezokende nango kaka kitoko wana eza photo euti depuis Luanda bato ya Luanda nde basaleli yango bongo pona kohonorer ye kaka vraiment pasi. Courage à toi Renate, courage toyebi ke na moment oyo eza mwa pasi makasi bato mosusu kutu bakoloba okoyebisa biso courage soki okufeli te mais soki okufeli pasi wana esalaka pasi na motema bandeko babiso oyo tosi tokufela neti babiso bapapa donc tosentir douleur wana soki otie mwana na ye omitie na place ya mwana osentir douleur wana ndenge esalaka pasi penza makasi la famille esalaka pasi penza pas possible. Nzambe alola a continuer kaka ko consoler famille, Nzambe alola a consoler bana, Nzambe alola a consoler bandeko nyonso to, Nzambe mutu a consolaka ya solo, Nzambe mutu apesaka makasi, Nzambe mutu penza oyo asalaka ke ata soki souci ezalaki ndenge nini bokomi ko comprendre souci wana. Nzambe alola ka ye moko a continuer ko protéger surtout famille na ko consoler famille oyo. En tout cas la famille biso tokomi na biso na mwa suka na otikela bino kaka mwa video oyo botala katalaka na bino biso tokomi na suka ya mwa partage na biso. En tout cas botie la biso ka ba j'aime, botie la biso ba partage na ba commentaire et ko sala biso penza o tolobaka na biso chaque jour tokose makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.